Bonjour Madame Mami. Bonjour Papa Bobby. Lelo toyambi on émission na biso lisolo ya Congo. Tobeta masolo ya ba mama ya poto. Omeka mpe kofungolela biso infidélité na poto za koya pona nini. Basi bala kosala ko commettre ba adultère pona nini. Pona nini mibali ya poto so akomi na poto a changer comportement. Tokolobela ngo tokopartage yango nga na yo. Mbote lisusu mami. Mbote Papa Bobby. Bobosana te, bosabone, like na lisolo ya Congo sur YouTube. Mama mi motuna na ngai ya yambo ezali na experience oyo vandi nango na ndako ya libala. Na oyo zali komona ndenge bato bazali ko se comporter na mboka oyo ya poto, ezala na Amérique, ezala na mboka Europe. Eloko nini eza kosala basi ya mabala bakoma infidèle envers mibali na bango? Merci Papa Bobby pour la question. C'est ma casse. Nous avons une émission na biso ya lisolo ya Congo. Poto lobela mingi vraiment ba masolo ezoleka na ba couple surtout na ba pays où tozali. Vraiment touti musika na pays na biso na Afrique toya wa au mona ta mususu boye bozali couple bozali na Afrique bozali bien mais bokomi awa directement makamyo se changer. Échanger bon. Ngai tant que moi si en tant que maman na part na ngai na olobela pour na infidélité soit ba maman bazozala bazo comme infidèle. Bon, infidélité ezoya neti moi si maman na ndako akomi infidèle soit akomo bima libanda akomo sala ba makamo ya bien te bon na éviter parce que tant vous êtes déjà marié ozoyoka oza déjà na ndako ya libala ozana bana ozana mobali que ce soit problème ngo ya ndenge nini oyebaka ko ranger yango na ndako na yo na mobali na yo yango nde ekopousser ote obima libanda ou soit omema eloko mwa mabe na ndako na yo. Est-ce que kozanga boto sipe parce que mon maman wana na poto bana se comporter bien mais du fait akomi ko sala yena mobali azu moi possession mbongo okomona respect et silié. Est-ce que ba jara basi wana pe ba mimaka infidélité na kati ya ndako? Oui. Na ndengeni ba komema infidélité na kati ya ndako makasi pona nini? Parce que Papa Bobby mobali azo mériter respect. Mobali azo mériter ba valeur na nyonso ya ki mobali et pas moi si. Attends moi si ozo sala. Ozo mbongo nde mona mobali plus que mobali. Donc jamais okoko manifester ba caractère mo boye devant mobali. Tozo mona ba mami belé amana poto bazo se comporter vraiment bien te. Tant sou pona ye azo sala azo simba mbongo aza bien azo mona ke sans mobali na mbongo na ye wana azala bien. Or que eza mbongo wana te Papa Bobby. Bon mobali akokoma na ba façon moya mabe pas moi si pour la nini parce que maman basi belé a poto vraiment bazo respecter mibali te. Donc to komisa mibali ondire ba camarade na biso. Expliquez-moi ndenge nini. To komisa mibali ondire ba camarade na biso. Mobali za camarade nanga bien sûr na boité. Mais camarade zango nazo ngo na ndenge nini. Nazo zongo na ndenge nini. Ozoyoka. Ba mama ya poto mingi. To uti na Afrique Papa Bobby. Na Afrique pe ba papa ba bando sala. Ozomona moi si mususu pas au sala. Mais azana respect envers mobali na yi. Aza vraiment na respect envers mobali nazo pesa mobali ba valeur oyo mobali azana ngo. Mais biloko wana awa na basi ya poto ezate. Moi ça ebi ko respecter mobali te. Moi ça comme ça mobali camarade na yi. Façon na ya oloba devant mobali. Donc akomi mona bon. Akomi mona oui tokokani. Makambo ko sala ngapi na ko sala. Tokokani surtout langage na biso toloba awa na poto basakana na mwasi te. Ozoyoka na poto basakana na mwasi te. Langage wana ngai pa na nga na tiaka ngote. Na pesa mobali na ngai ba respect.
napesaki barespect mpe bavaleur nyonso. Donc ata mokolo moko te nakoutilize langage yana monoko na ngai te ke yo na poto basakana na mwasi te mwasi nde te, langage wana eza bien te. Il faut toyeba kopesa mibali na biso barespect parce que mobali nde aza papa na ngai. Mobali aza papa na ngai, totiki bafamille toye mosika papa Bobi, totiki bafamille toye na mboka mosika nde toza boye. Donc yo nde oza papa na ngai numéro 1. Naza na droit ya napesa yo barespect nyonso oyo esengeli. Me bamisusu soko bakomi na poto okomona mibali misusu mpe banda baya poto na mwasi na ye apesaka mwasi carte te, lipapa asombela mungu asombela ye. Mais bajara mibali ya ndenge wana batindaka pe mwasi a changer comportement ou pas? Bon, kotinda vraiment mwasi a changer comportement wana ngai na telemela ngo mibali oyo omona des cartes nyonso zalaka nango, mwasi asomba lipapa ki asombeli mungu aki asombeli episa ki asombeli ye azaka charger na ba projet. Est-ce que mibali ya ndenge wana pe batindaka mwasi na infidélité? Bon, to mwasi na ye a manqué tokokocha infidélité kozanga botosi, tokokocha infidélité kozanga botosi, moi ça ko manifester ba comportement mo boye envers mobile parce que oyo aza nango posa azozwa te. Ozoyoka omoni biso toza ba mama, moi ça ninga za la propre, moi ça ninga za la bien, moi ça ninga za la laisse ko tant mobile akomo prouver déjà akomi ko prouver déjà moi si. Donc nyonso ye moko asala wana eza gentité et pas ba papa o basala rango bongo. Est-ce que so moi ça na manqué mobile ne azana tort to na raison? Te azala toujours na tort parce que moi si jamais ako manqué mobile. Mais maman tayo que ça soit problème ngo ya ndenge atayo moko mobile akabaka te mbongo na bino mibale bozo sa bino mibale bobi pasi ya poto ndenge zala. Moi ça sololaka toujours na mobile. Mais mibale ba yoka te ko bisa bango. Mibali oyo ba yoka te na oyebisa bango boye. D'avance papa mobali vraiment o solo alinga mwasi nazala bien. Ozomona soki mwasi aza bien eza fier ya mobali. Mibali yana ya solo te yo siko oyebisa bango nini? Mibali yana ya solo te. Mibali yana ya solo te. Parce que bango na biso mibali ya solo te. Mibali yana ya solo te faut ba koma vraiment mibali ya solo. Ba carte nyonso simba. Parce que ba carte nyonso so yo simbi. Yo na mabete. Ozo pekisa mama donc mama aza limité quoi. Mama aza na ba posa mo bo mais au salate. So mama aza bien te. Yo sikoyo misu na yo e banota la libanda. Ozomona ozotala libanda mais tandis que oya yo moko na kati ndaku ozobongisa te. Est-ce que bazaka mibala ndenge basala ngo nanko to yaza na projet ko leka mwasi? Te projet toza biso mibale pas bobi. Donc toza mutu moko non ngai na toza mutu moko so ba projet tozo bongisa biso mibale. Amen. Tozo bongisa ba projet parce que eza pour avenir na biso na bana na biso tozo bongisa biso mibale yango te osala ke papa koma ke ngai na kozala donc nazana besoin mo papa azo calé azo tanga ba kaka te wana te ba papa na biso basala kango s'il te plaît na bolingo nzambe batika pe mwasi apema yango nde loko ngolo na osenga epa na bino il faut vraiment mwasi na yo otia à l'aise na makambu nyonso bolela mingi ba papa balela mingi basi apoto ba respectera ba mama de ba papa te basi apoto bato sarate boy na boy mais tant musu botala pe côté na bino te moi ça auto ça te poani so yo za na mwasi bien na nyonso moi ça auto ça te ponani ozoka côté na bino pe ba papa faut botalaka pona ni ba mama ya poto baza mutu makasi tant so ezani loko moko boye papa mama senga kapa na yo osala kango te alobango pe na ndenge ya kimia mais yango nde so boza ko senga yango nde so boza ko senga bazo pesa bino te il faut bozanga botosi te. Madame te wana yango eza kozanga botosi te kozanga botosi wana to betela ngo sete mingi vraiment na ba mama ya biso ya poto poni pete ba ko beta lisolo malamu po da ba mama poto poni ka balobela biso mabe. Bon problème na bino ezalaka nini problème ba mama eza soko ba komi na mboka ya poto effectivement mibali misusu ba privaka basi ba carte omona na episi fois ki ndoko somba na litungulu ake ko somba lipapa tunye numéro combien mais soko tali komona mobali na 50 catch mais moi ça a toujours na ma papa o if asenga ba permission pour na kende ko somba mais na sens wana okoyebisa mobali okopesa mibali conseil nini par rapport na ba carte est-ce que atika ba carte moi si pe asimbaka mais bayeba
gérer foyer parce que lobby pesa mokolo. Donc o lobani par rapport. Pour na ba carte vraiment ngai pour na ngai conseil na opesa papa mbongo to salara eza ya biso mibale na bana na biso. Ozoyoka. Pour na ngai papa kozana ba carte nyonso eza mabe parce que moni teke opesa mwasi na opasi. Ozoyoka. Papa faza na carte na imoko, maman pe azana carte moko. Ati la gata moi $50. Oui. Ata moi $50. Oui, bali ya poto bali ngosomba mokili. Ya simba nyonso machi na kwata $50. C'est la ngai ata $50. De façon que ngai pe na sala ba posa na ngai. So na yebike eza nango mingi te. So teni ngai ata chaque mois zo tena $100. Isali. Ozoyoka na yebike na compte na carte na ngai na za na $100, na za na $200. Et au permettre nga na so moi lipapa na ngai na so moi body ba mama paninga lati moi body moi pantalon moi robe ozomona moi chaussures et vous créez vraiment problème te na foyer. Vous avez raison. Siko basi wana tango bafungola ka miso réaction na bango ezalaka nini? Réaction na bango ezalaka ke babima libanda. Moi ça komi teti parce que a découvrir eloko moko libanda o bando ozwa te na ndaku na ye yo bando PC 50 te mais tango abimi akute na mwa mutu moko boye azopesa 100 azopesa ide sa papa boye oyebi oui oyebi makambo ane ezoleka mingi na poto awa omona mobali mobo ayaka na ndako na yo mais misu neza akapa mwasi na yo siko mwasi na yo négligent na oye ozoyoka bon yo ko ozala te ayina sima apesi mwasi 300 siko mwasi na yebike 300 na pa na azwaka te siko aza mwasi aza vraiment na liloba nzambe kati na ete. Est-ce que abanga nzambe te au moins te eza vraiment à céder na pétenion. Est-ce que rotinda pe oyebisi mobali na yo te que bapesa kinga autant to obaluki na sima ozui oyibi mbongo na bino moko et c'est ça peut forme ya kozanga boto aussi forme infidélité? Oui. Na ndenge nini parce que ka mobali akabaka na ete te moi si jamais ko oyiba mobali na ye pa bobi ata mobala kabaka te moi si jamais akoyiba mobali na été koyiba d'abord ils ont notre péché ozoyoka so moi si dans la nature déjà moi si moyibi ezala bente pour na moi si so moni so bandi déjà que o poazo pesa ngai te fona yiba eza malamu te moi lukaka solution ba papa bayokaka ba papa bayoka vraiment ba maman papa so mimi vraiment olambi vraiment obonsika maloba bien donc mibali ba papa basalaka geste pa na bango te malgré basala bango mibale donc basimba ba papa bien te pas bobi eza que ceux qui basimba ba papa bien te mais maman il faut yeba osola na papa ata papa bobi ba koloba te ki papa wayo kakaza tetite maman so osolola bien madame papa atazara na kanda ndenge madame to kene to zonga moi si mususa sisa kanda papa te ata pesa ko eloko te ma okuto bo elongi mabako pakoli poudre to che rouge à lèvres te donc o pesa kanda simba susu deux cartes wana pesa ko ata $50. Siko yo pesa ka mbongo te yo pesa ki mbongo te siko poazala bien elongi za mabako te siko osala ngondeni parce que yo zwi nyonso tie olingi yo moko za nango bénéficier nango yete ozomona siko yo okuta ya ozala bien ndeni bien deni. Mais l'aime soit bon par rapport au projet par rapport au projet bosala na Kinshasa donc bino nan boyina faut bosala bien po bosala ba projet na bino wana ezala bien kokisa mande bolinga mais bino moko pe bozala bien to sala ba projet na ndenge nini ngana ozo makasi ya oke musala ndenge ntango mbongo ono osala yo kangi nyonso na ozo ta différenté na ozo ne sengonde nini ke na oke musala na osala pa ba projet oui na ozo ne sengonde ni côté na ba papa na biso poto vraiment ou basala ngo il faut ba bongisa bongo basi oyo ya Europe soko baswani na mobali bache vidéo na suka ba popolier ko ba n'importe quoi na internet ko ba n'importe quoi na vidéo conseil nini okopesa ba mama Europe parce que atona na kati Amérique basi Europe ba na lolenge na bango ba mimelaka mibali omoni kuna mingi okomona mwasha boti pona azwaka mbongo social na suka mobali na ye aboyi musala pona social wana siko basi wana oyo ayebi na nyoko mwaka po na botele bana sikoyo mobali walingo sakana na ngai mibasi wana kopesa bango conseil nini et surtout balekaka na baitando mike kofinga mibali na bango ngai esala ngai vraiment passe
esalanga vraiment passe likambo ya internet oyo papa Bobby valera bomutu eza lisusu te kala nga nayebi nzoto ya mutu ezala na valeur mais lelo vraiment nzoto ya mutu esili valeur mais ezala mpo ntomona kaleso ya mwasi kaleso ya mwasi oui même ata mokende ya mwasi biso toyebi baseri biso tookola bamama baoyebisa biso mwasi likolo na ye oyo emonanaka te ekomonanaka te mwasi tolo na yo apartir awa jamais komonana mais lelo kuta ekomi ata baparti oyo bamama bando oyebisa biso te mais ekomi bomoto ya mutu mobimba esili valeur internet mingi vraiment makambo esalamaka na bandeko na biso ya Europe. S'il te plaît. Parce qu'en États-Unis, ça va au Kanga. S'il te plaît, bandeko na biso ya Europe. Nous autres na biso topesa ngo valeur. Mbongo te. Basi mabalo tso. Oui. Mbongo te. Mbongo ze eloko te. Nous autres na oya bumutu. Nous autres na biso aussi la valeur bwende nini. Ezo sala pasi. Okomona mutu batie ni, okomona mutu batie azosala babiloko ekoko bimate mais babimisi yango devant tout le monde. Ezosala bien te bandeko na Europe. Wana basala kandengo mona tika mutakala za kugangela mbali na ye azo bango officiellement. Est-ce que ba vivaka pe bako vivre pe sous la malédiction parce que ya makasi pa Bobby. Andengeni parce que on va changer balongo Congo te, balongo Afrique. Non. Papa Bobby, poto ezalola te. Malédiction quoi? Papa Bobby nga naza eloko mona lobaka, poto ezalola te. Ndengeni. Poto ezalola te parce que Papa Bobby au moins te oti na ba Afrique. Madame Kolobaka bote bato belé basilia so bi poto ezalola te. Poto ezalola te bato na ifo baeba. Papa Bobby te oti na ba Afrique. Tant sous to vivant na ba condition mo boy. Mais na ba Afrique yana bato belé bazala ba mbongo. Baluka moyen baya poto ou soit bakota ta bana ba on a poto mais ba chance ne pesa mela bango te mais ce que yo nzamba sali yo grâce alongolo na Afrique même yo en a poto eza quand même bénédiction ce que yo na part na yo ozong c'est nzambe ni ozong c'est nzambe ba comportement ou toujours vivre na poto eza lolate. Est-ce que na poto batu bakufa te pa Bobby? Batu bakufa batu bakutana na ba problème makasi. Au sel accident pour kuta na accident mobu katani makolo tikalo vandi. Bloko na to ebate tam so eza punition nzambe. Parce que yo yé au changer do au monique poto eza fait. Eza na nyoso te. OK eza na mutu moko. Asutala yo quelque part. Est-ce que na kati États-Unis ape otuwa bakandenge wana mwasi manke mobali na ye mwasi fingi mobali na ye mobali abeti mwasi abeti mobali na suko basuki na la police. Bon, bakana vraiment en États-Unis na koko sauté eza rare. Eza vraiment parce que moni États-Unis eza mboka moko loi eza makasi. Ozoyoka. Loi États-Unis d'avance bo tombola liboko na obo mobala tombola liboko na chapa mwasi do yemoko na obanga. Aobanga. Bakawana elekaka eleka moins omoni muto auti Afrique aye ayebi na ntazana na système États-Unis te akosala ngo par hasard mais soki akomi déjà ayebi makambo lekaneta donc makambo na epa na biso na États-Unis eza vraiment passe. Ce que conseil nini par rapport à makambo nyonso tolobi otali caméra oyebisa ba mama oyebisa pe ba papa. Ngai vraiment ba mama na ngai ndeko la bino mwasi mama mami ngalula mami bwendelele naza vraiment na sengo ya oyebisa bino ba mama na ngai ya poto et surtout biso ba mama ya États-Unis tout ça la différence faut ezala so ezaki baloba basa poto basa comportera bien te mais biso quand même ba mama États-Unis tout ça la différence. Nayebi ke toto sa mibani na biso. Nayebi ke to oui. Nayebi ke toto sa mibani na biso. Nayebi ke to respecter mibani na biso. Nayebi pa Bobby. Papa Bobby, il faut on dit ma biso. Papa Bobby, omoni makambo sa ma na Europe. Et pas na biso esala mate Même si bango ba lection on est tando. Mais na opesa exemple moko. Bakawa na vraiment na intimité en États-Unis za. Omoni basi misusu. Omona zala mobali na ye. Mobali n'est pas memeli saki. Mais na suka bayoka na kate. Mais so babimi na kate ya bato. Babimi lokola bayoka ni. Mais incompréhension ezalaka. On dimite ke basi wana pe bazali. Bon, basi yana bazali. Sikoyo. Pour la nini na miso bato baza bien.
sikoyo na kati na ndako bazala bien te seke eza na eloko moko elekaka eloko yango kozala nini eloko yango bango nde baoyeba bango nde baoyeba eloko moko elekaka parce que papa asilikaka pamba te ozoyoka papa oyo alingaka vraiment mobali na ye neti ngai mobali na ngai André Bwendeleli so anda siliki seke mama mi asali eloko moko so comme nalingaka mobali na ngai vraiment makasi nalingaka te napesa pasi nalingaka nasala oyo nyonso oui nalingaka nasala nyonso oyo mobali na ngai alingaka mpona nini tozala bien na fayi na biso na bana na biso et surtout totalaka mingi bana papa bobi ozoyoka est-ce que conseil esilaki te na kataki olimbisanga okocontinue na conseil conseil ya bamama vraiment tosala vraiment différence toza bamama mama nde atongaka ndako problème ekozala na ndako yo mo oyeba ndeni ya orange na mobali na yo tosala différence to barespecte mibali na biso bango nde baza bapapa na biso vraiment mobali azo mériter respect na façon nyonso na poto na mobali na maligoza na mobali azo mériter vraiment ba respect mobali nyonso au moins ça respectera ye azala fier na mwasi na ye mobali nyonso vraiment soko ozo respecter papa na ndimité papa olinga sala opasi na ndimité papa ondima apimela o carte anandimité ce qui vraiment papa aura ba respect nyonso opesa ki vraiment ba respect osala nyonso parce que un moto bungaka ba mama États-Unis un moto bungaka to comme mona mama ngala zo sala yo po sala sokola maba sani kende landry sokola nga bafurum kende soma matungulu ebinga na obeta 5 overtime sala bimi break na break obenga osombela nga biloko wana osalaki yango te ngala oya na kolemba ba mama kote ya to bongsa kote ya to bungaka mobali aza mobali et puis dans mobali Afrique mobali azala mobali aotikala mobali ata yo ozosala mama bongisa mama bongisaka nyonso mama lembaka te mwasi abongi kaka na ndako ya libala malgré richesse mama lembaka te to bongisa kote wana mwasi atinda mobali te mobali ndako ko ede yo atala bite mwasi nanga uta lubi musala nakuti ata boye ngai moko ye moko na ede me ba mama to bongisa sikana to beta alibanda chéri somi matungulu te surtout soka kuta na mobobe na ye chéri opangusa ki banda kute chéri osukoli basani te ebina linga ko makasi te osukoli bana te makambo na linga ka yango wana te makambo surtout eloko osokola bana papa ko sokolo bana te mama to bongisa to bongisa sikana papa ko sokolo bana te ba mama to bongisa vraiment ba gumba bilamba chéri te abengi chéri gumba bilamba te batinda mobali mobali ayebi soka salere ba boto le carte te mbongo te bolingo la biso na esika to bandai nango mbongo te mbongo to yokuta ngwa na États-Unis bolingo la biso na esika to bandaki to envia baninga to mona couple mo boy bango baza boy ndeni okomi ko komo lula do yo moko bongisa na yo mo bongisa to pesa ba papa ba respect ba papa ba o mériter vraiment respect bazo mériter respect to respecter bango to sa bango to tinda ba papa te to sesa ba papa misala ndako te ngai eloko wana pa nangisala ngai passe papa chaki sa bangungi chaki skuna papa sala boy zongisa boy te to tika ba papa aza papa mama sala musala na yo jouer rôle no ya ki mama na kata ndako s'il te plaît ata toza na poto jouer rôle no ya ki mama tikala ka mama oyo mater mama tikala ka mama jamais papa ko sukulu basani mama jamais papa ko gumba bilamba bana ko tanda mbeto bana papa ko bongisa mbeto bulala te yo soko lamuki otika kaka mbeto bongo po mobala ndenge ni te to bongisa sika wana to pesa ba papa na biso pasi bavanda keke pa ba lobela biso mama basi o bavanda keke pa ba lobela biso ça bien te to te ya bana na biso ba obala o to yena bango bano ba o se retrouver baye ba jeune fille aye atiki ba parents na ye na Kishasa atiki bango wapi aye na poto aye akuti amonaka mama mo boye mama ni mwasi mususu obi chéri na linga o makasi obi madeso lamba so lambi otie makaya bute tokolia te est-ce que basi anengo vitio sexuel nakuta na ndako moko boye mama na lobisa mobali na ye soso ozangisi mungwa
te ya tura liboso lambaki mafuta elekaki turo mungu ezangi sikoyo za na la place na ngai ata yo moko papa alambaka te aotia mungu abie ndeni aotia mafuta abie ndeni eza mosala na ye te mafuta edese mpe azwi descend te et puis basi ya poto batindaka mbongo koleka mibali papa te batindaka mbongo koleka mibali et puis basi wana bazanga boto soko chérie zwa 400 pesa Philipo zwa 200 pesa Intel o etikali wana kende wo mark somba biloko wana mso etikali bomba basi ndenge wana bazali nandimi te pa bobi botya mpe bamama les nandimi te pa bobi nandimi te bon neti eloko otinda eza papa na mama babongisi ntango nazotinda nakotinda mbongo nga moko tesa permission na yo il faut oyeba ke papa ndenge naza boye ntango oyoki napesa exemple na sentir nini eza on dirait pouvoir mingi eza pa mwasi ke pa mobali mais na ndako oyo baza na kati ya koyokana oyo soumission ezali makambo oyo eza koloba mwasi avasala ayebisi mobali na ye so moi mobali asepeli te ayebisi ete chéri eske so mpe chéri asepeli te atiki na ye mais yo ndimi basi ya bamboka oyo tozali ya Europe to ya poto ayebi so tindela mama yo boya bon papa siko yo moko oza na bafaiblesse devant mwasi parce que mobali aza mobali mobali atikala mobali devant mwasi mobali il faut tikala mobali donc mwasi jamais kobanda diriger mobali soki mwasi azo diriger c'est que yo moko oza na bafaiblesse devant mwasi en tout cas merci maman Bwendelele eza émission liboso te bosabone bolike tokoloba ba vérité ya mboka poto oyo bolingaka tokokundola topesi mbote epa mama Betty Mweni mwasi ya botosi topesi mbote epa ya Nike oyo ya papa Bobi topesi mbote epa ya papa Marc Bwendelele produit belge lelo na règne sengo kwa mwasi na ye mami ngalula na sima kamera na biso tozaki na Marvila oyo yende mutala kosimbela nga kamera en tout cas tokosolola bokokundola ba vérité poto ya mwasi na mobali eza na lisolo ya Congo